vous abonner na Mayo Gino de Bundes TV. Ouais, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, ça va vous trouver dans vos maisons. Alors je vous salue au nom de notre Père Céleste, Jésus-Christ de Nazareth. Et ça y a bino Mayo Gino de Bundes TV, to yeli susu, pour ko pasola mpoke. Alors, bande konabiso, tout le monde ba vidéos aussi circulent dans les réseaux sociaux, par-ci par-là, ndengo bazo maltraité nde konabiso. Alors, toye li sous poto bêta, li solo, toko kako partager na bandeko. Alors vraiment, et ça li passe ming. Batunios ba leli. Bime ndenge ni mama na azo bakila nde konabiso soy. Alors, et ça li kawamoko ya passi et puis ya mawa. Vous savez, le problème est que ceux qui ont une situation isolée na état ne pas ça veut dire que il faut te fongola misu. Donc fongola misu ndeni. Ceux qui n'ont maman na ndenga zala kiwana. Azo sala musale papa ya mama na oyo mama na biswana ya Yakobo. Azo sala musale pa mama na. Sikoyo. Ozwi sikoyo mama wana sikoyo. Azipoli mbata. Nini va se passer? Alors, ako kufa, ako bika, ako pumbwa, ako lela. Alors, problème n'est pas passé. C'est très grave. Alors, il faut beaucoup réfléchir. Sauf au moins, il va actes des autres passés pour moi. Alors, vous allez quand même analyse et puis vous analysez discernement. Vous allez makambo tozo ke nango e komi na suka. Boluke longi na nzambe, bokomona que nzambe a révélé bino pourquoi babilo kwa nezo passé kaka na ba kobo. Il faut réfléchir un peu. Problème est aboye. Vous savez, mondele na temps ya soto zongi na temps de fongola parenthèse na temps ya colonisation. Mondele linga ki bisote. Linga bisote parce que soka linga biso mais les bamboka na biso za ya kobonga. Bamboka na biso koma kito. Mais bino ne bofongola na bino miso te bisoto ya awa na bamboka oyo neti Mayo Gino na kati ya Bundes ayaki pona na nini moko boye aye pona to yaki na mission moko boye po nzamba lobaki ke bana na ngai bakokende bipai na bipai po ke koyekola ba langue po ke koyekola ba minoko mususu alors bakozonga pona ko construire bamboka na bango yango wana makambo eza na Bible yango wana c'est que biso to ya koyekola eza neti bana ya Israël tango bana Israël bakomaki ba esclave tango pharaon acceptaki tout d'abord acceptaki bango ki bavanda kuna na mboka wana alors et ça là que bakoma basintegraki na mboka wana na Égypte basintegraki na mboka Égypte bayekolaki monoko babandaki kosala misala quand même bazalaki esclave mais bazalaki quand même vivre kuna. Alors intégration est très important na kati ya mboka tango yo okomi na mboka batu o s'intégrer alors eloko nini ya bien kosala bon point d'interrogation surtout quand on a parenthèse voilà na oclairci bino siko oyebi tango nani nzamba lobi ke bana na ngana ya kati ya Égypte ba souffrir mingi ba yoki ko nzamba yoki kolela na bango alors alobi yet niet finito acabo c'est que pronto c'est fertig hein ezalaki fin alors ba yekolaki kuna ndenge nini basala ba investigaka basalaka ba investigation basalaka bilanga ndenge basalaka ba contrôlaka ba nyama ndenge nini c'est que nyonso wana construction ndenge ba yekolaki yango kuna likolo ba bandeko na biso ya basi na mibali. Alors tolanda nano mwa extrait ya mama na biso nde bazosala alors tokozonga tofongola to continuer lisolo na biso. Suivez.
Merci beaucoup pour l'andamment extrait wana na lingi qu'on a éclaircir bino. Alors, ça veut dire que tant qu'on est en Boka, ils sont aux États-Unis, ils sont en Europe, ils sont wapi par-ci par-là, autres Kende. Tout d'abord, s'intégrer dans Boka wana, yeba munoko Boka wana. Maman na yo ki azulu anglais, c'est très génial. Alors, ce aussi c'est intégration, au sala nini. Alors, yekola zomaele ya batuana. Tanga na bango, tanga luka ozala na pro na nini moko boye na osala profession moko boye. So on continue nos études dès que non aucune université yekola eloko moko que ekoki ko pesa yo ekoki ko salisa yo na futur. Même ozongi na mboka na yo swami ba pesi yo moyen pour vivre kuna. Mais zala na conscient que oza mutu ya mboka wana te. Monet ba dino mayo boye ba kanisaka te que non même toza awa to koleli awa mais dino mayo azo penser pona ko kende ko créer makambo kuna na mboka. Ozo mon ambition na biso ezali ke yekoli ozwi mayele na bango okei ko créer makambo na bino na mboka bandeko. Fongola misu bozala kate ke non toke ko sala boy toke ko travailler par koko mais ba koko wana mais koko wana soka pesi mbata forma a pourquoi a kufa na pesi bino ko tu réponse na bibo ko melanga ya ko kufa ou bien ko mata ou bien ko sala ni et non ndeko boluka bozwa mayele bosala ba cours mo accéléré bosala ba profession soki ozala mayele no eleki belé tanga ke université luka ozwa nini c'est que ozwa na ta diplôme na yo ata certificat na yo parce que tozana misale belé na Afrique ezali vierge hein que ça signifie vierge bonne binomo boyebi bopesanga ba réponse que ça signifie vierge hein. So Marie n'a pas un exemple. Marie tant Jésus Nzambe a choisira que Marie okozwa zemi okobota mwana boy. Parce que Nzamba mona ki Marie azalaki ayeba ki azalaki vierge. C'est vierge Marie. C'est ça que Nzamba tinda ki ange a que contacter Marie. Tous les appels bon Afrique zaneti Nzambe atindi ba ange que na lingi mboka wana Marie okozwa mwana okozwa zemi okobota mwana bon mboka na biso pesa vierge ça c'est la même chose mes frères et sœurs bokanisa boluka bozala bato moko baza na vision musika bozala ka te ke non nake kosala nakende ko puchi nakende ko sala na nga na travailler na nga ezaka kayo. Mais non, mais ozana na ebisio ozana opportunité ya munene bozela bokomona na futur ba mindele ba koluka ba kende kuna na Afrique ba kuna bazolinga ba ya awa mais mundele azolinga kende kuna. Alors yo aleke osala que okoka kozwa mayele ya mundele tango komona ke préparer mboka na yo kuna tango zokita alors okozala bien. Mais ndeko to réfléchir musala wana vraiment musala wana so en Afrique nayebi ke baseri wa biso tozokola bon tobanda kozwa pe bato ya misala ozwi ke non moto ponga biso tozalaki vraiment un peu tokoleli na famille moko que non vraiment ezalaki reconnu alors bozana bana misala bazoya kosalela bino siko biso siko tobanda kozwa tant tomoni neti na famille na biso bozwi bana misala na tobanda kozwa bango neti bandeko na biso okomona te ke oyo aza mwana mosala non s'il s'agit pas de non bokende bokeso bosala ba provision okena bango ensemble so babi ke bosokola neti basani banini biso nyonso tokotina mwana mosala tozosala c'est que tozo aider mwana mosala aza motivé azomona neti vraiment te ke aza mwana mosala c'est bozo neti mwana na bino vous comprendre c'est un peu ça. Alors mundele azora bongo te comme mundele azokanisa ça ba mamana bon na pesa un exemple net maman na ndinga ndo bwa kelande bona biso soyo mo oti ko blanda ngo bon azui que akei na asala à l'hôpital parce que na ba situation tozana mo ya corona o ekomi par-ci par-là. Alors tant si ko situation n'est passée que maman na tout baraba tout a rosala ene mais
bino mo bope sa réponse. Alors elingi koloba ke non ndeko bozwa mayele monele muzungu alingi biso te alingi que tosonga bamboka si bamboka mo ozonga te ozana kuna ozana otekaka lopango ya mama et papa ya koko siko otikalaka bongo okeraison na vision na yo ezake oke kosala na yo bamisala moko ezanga ntina tala nde eske bazo importune ndeko na biso. Alors parce que pourquoi toloba nini ozomona eza eloko moko te ke non ezali eloko eza eloko moko moke j'ai moke. Alors il faut que ozala na vision ntango oza na mboka mopaya ezala na vision molai ozomona avant que ezalaki po bato ebele baye na bamboka oyo omoni na bamboka mopaya babi non bozalaka depuis kala bosala nini. Alors bosala nini tosala ebele mais tozokutanaka na bato moko bazanga vision ozotravaille na motu olingi intérêt na yo moko yango nayokaki jour wana nani pasteur Mbia azotombokela bandeko na ya epsi banke baza mabe. Mais oui baza mabe parce que balingi moto aprogresse te mpona nini soki neti moto alingi aprogresse ozobende eza neti mundele azalaka soki azotravaille na ndeko na ye amoni kalingi akwea na libulu asimbi singa apesi ye azobenda ye ntango azobenda ye alors que alonga na libulu amata na nini. Mais sikoyo biso toza na système ke ndeko na yo mobali na yo mwasi na yo alingi ke bomata aza na vision mosusu ya musika yo ozaka na vision moko ya moke se ozokanisa kaka eloko moko ya moke tandis que ntango bokolabore na vision wana bokosala makambo ebele okomona ke bokosala makambo ebele ezalaka bongo. So ndeko na asali eloko quand même kendo sombela momoni Julie a faux shop a fongolisi a shop mais sombela amata akita eza ya ye sombela kaka nzambe akopambola yo ozala na amour du prochain. Eza teke Moïse Mbia abimisi nini album na ye bokoma kocritiquer non asimbi kisi non asimbi boy. Mais non ndeko somba na yo soki omoni ke asimbi kisi ezaki ye na kisi na ye nzambe akojuge ye. Alors bozala te ke soki alobi bongo nga moi ça me dit rien nazomona ngo vraiment ndenge na moneli tala kaka boye toyala bamboka oyo uta mutra uta kote na ye mosusu boye kokuta nao awa te koma neti esangisa biso ntango esangisi biso koyina moninga na yo te il faut ozala vraiment na amour ya moninga na yo soki asali eloko quand même félicité asombi jeep ne akitoko félicitations mon pote ntango ofélicité nzambe bakisi yo mapambola et puis tour asime kozala nde yo nde nzambe akopambola ezalaka bongo ntango oza motema mabe olingi ke non mwasi abenganaki ye na ndako yo apuye yango asali bien nazwa mwasi oke kozwa mwasi ya mutu alors eza kitoko. C'est ça yango wana omone ke tout se paye ici-bas au rond-point parce que oza na motema mabe. Alors so oza na motema mabe okoprogresse te okozala kaka na se parce que bato nzambe apambolaka eza bato baza na amour ya moninga mosusu oyo alingi koede bandeko na ye koede ita eza kaka bapeso mbongo te koede bakoki kocreye mbaye biso tozocreye mosala osala ozwa mosala boye wana conseil oyo tozopesa bino eza conseil gratuit motu moko te akoya ayebisi yo ke soki moto aza mabe il faut koyebisa ye vérité. Mais oui eza te bandeko na biso ke non moto ayebisi yo vérité yo olobi non alobi mabe asali balingi critique. Mais non onga na mona oyo nyonso oyo bozomona ezopase ezaka biso moko parce que nani abomi Afrique eza africain ye moko parce que moto akoya atala bamboko tozali awa yo kende kaka oyo yebisa ye mondele moko ke non yebisanga place batiaka babiloko ya mabe kuna nakende kosala eloko moko akoyebisa akobengela ombila onapesa mbongo okende olakisanga ndako ya ndeko na biso naloba napesa exemple nani Kaonga Mobiala lakisanga ndako ya Kaonga Mobiala po atambolaka
na Octavia na ye, na Skoda na ye, na kitokende ko buka ngo parce que azo progresser mingi. Mais non, o la kisanga ko albesha mon pepe na kati ya ba colonne kuna, o la kisanga ko albesha po abali mwasine ya sika na kende ko cha mwasine na pression po aboya albesha. Mais non, Nzambe ko beta yo mopanga, okozwa mopanga na Nzambe. Osomon. Alors bosala keba. Eza bien te. Alors, ndenge ezala ba situation ya ndeko na biso, ezali ke tantine soko landi vidéo oyo, ezaki sala tu ozala na vision mulai, ba bulo wana to lingi yango lisusu te. Soko moni ke kolongwa kuna longwa na yo yaya. Luka osala eloko mosusu zala na vision na yo. OK? Na yebi ke eza makambo ebele osala bozana kati États-Unis, na yebi ke makambo ebele osala kuna ezali. Que okoki ko créer makambo na yo moko za la lobby za boss. Vous comprendre? Eza ba vision inde atu il faut bazala nango ke na kozala pe. Vous mona ko créer ngai nazo episa bino ba ne ba mbule zoya fona kita penza na mamindele ke na ba ngai bitoke omoni o Afrique. Eza te ke non po mamana asali bongo bo ina ba mindele mais non. Bolanda su vidéo mu kamu ke o mona siko. Landa. Bauti kolanda wala sikoto lobani point d'interrogation bobino mo pesa réponse olandi pe ya moketi bomonit ezalaka nango bongo eza nango ke il faut siko yo visionner ezala mulai ozala o réfléchir na kosala nini na kende wapi na sala nini un jour nazala boye non alors il faut que c'est oye na mboka mo ya mondele ko s'intégrer. Ce qui est intégré, yekola ndenge nini mondele abinaka. Oyekoli yango après ozima kam na yo, vous avez un diplôme na yo, vous avez un certificat na yo. Alors ça va t'aider dans le futur, ça va vous aider. Vous comprendre. Yekola faut qu'on réussisse. Mais kosala ke ba nini wana vraiment epesinga pasi. Biso nyo se pesi biso pasi ezaka ngate mais bino nyo se pesi bino pasi bat nyo se ba déclarer oh non ça ne va pas au moins on lobby comme à tribunal que non mais maman ana za déjà muta ako ume la société et puis maman ana il fallait nda lokelongi na Nzambe pour bango bandima na bango te Nzambe c'est normal à mon ango bongo que à ça la bongo mais un jour et mon partant a aucun de zika na moto oloba Nzambe zongi sangana no na zonga susu na kende ko senga bolim bisimi ko za trop tard. Bon eza été abiso be ba ndeko musudo tikali ndenge boto bozo sala baninga bozo maltraiter baninga bozo pesa baninga pasi boye baki ata buto e wumeli ndenge ni omoni ni vers buto banda to komi déjà na 20 ko komi déjà na bokomi ba 15 heures bomoni bena comme à Molili. Tantôt comme à 20h, à 19h, pour moi, on comme à minuit. Alors, tantôt en hiver, binomo boyebi. Alors, bo sala attention parce que naebi kofinga eza nango solution te boko kofinga ko sala soki ba ndenge nini mais tant Nzambe ozwa mopanga na Nzambe yo moko kopumbwa obika na yo te. Alors, bo sala attention, il ne faut pas ignorer les gens. Alors, il ne faut pas avoir petite vision. Il faut avoir une grande vision que non vision yango. Vous comprendre. Au moins que si vous avez une vision, alors au tcha on a ma bonne délit. Alors au moins on a ma bénédiction et au quitter là. Alors bolandara basali na Nzambe ndenge bazoteya to bolandara pasteur Kire Kinkani bolanda radio Bostra. Alors, chez pasteur évangéliste Charles, alors, ça l'a bien, Baza et Bélé, Basal Nanzambe, Tozana Tony Silasi, Tozana Bande, pasteur évangéliste Makanzu. Alors, Bolanda, Bomona Kenzamba, Pambola Bino Bazali, Basal Nanzambe, Bo critiquer, on ne sait jamais les jours Jésus-Christ va revenir. Alors, tant Nzamba Koyande a juger. Ceux qui osent ça la bolam, Nzamba Kofuto Karabolam. Ceux qui osent ça la mabe, Okozwa mabe wane ko zonge la yo parce que au moins que retour à l'envoyeur. C'est
tokomi kozongisela bato oyo basala biso mabe tokomi kozongisela bango baflèche na bango bazo tindela biso me bakozwa yango de retour ntango ezongeli le retour kobika te okokufa te alors eza nzambe asalisa biso kaka nzambe aide biso tokoka kozwaka biloko ya sika seke to persévérer quoi alors omonaki ekosala bien mais en conclusion bandeko po s'inquiéter te là c'est rien eza sere na biso nde azwa makambo na main soki amoni ke akotika na ye mosala wana atika mais soki nga na olingaka vision na ye ezala mosika ezala ata teke kaka mosala wana nde ekokomisa millionnaire non alors vision eza mosika bamboka na biso eza vierge tozoluka bato to collaborer tokita bamboka alors tokepesa bapeti wana misala po bapeti basisi baklasse baza ebele basisi baklasse banchiki esila alors baza na kayu te alors comme tomoni mpe ke mwana mboka azwi ebonga alors tolelaki mingi mwana mboka azwi ebonga biso nyonso tokanga bisaka tobanda koraisonner kuna alors so tokomi kuna tosali makambo ya bien alors ngai kutuke kuti fona kutana mpenza na mama Denise namoni azosala bageste moko ya kitoko nakokutana naye naza na espoir ke nakokutana Fachi Beton nde balobi alors on verra comment les choses vont aboutir merci ezalaki ya bino Gino Mayo bosabone massivement bozala déçu te alors c'est moi votre humble serviteur Gino Mayo amikitisa mais nzambe akomatisa ye ase amatisa ye déjà alors depuis que temps azalaki na libumu biso tomikitisaki trop alors nzambe nde so akomi omatisa biso merci on est ensemble ya bino yango alors je salue tout le monde balandi ya Mayo Gino de Bundes et mes frères et sœurs merci on est ensemble